Voilà, bonjour à vous mes internautes, bienvenue sur Fimbuna Fimbu News, de Ken Piana Pitopal. Et en tout cas, un grand merci Nabat Bazaki de Cœur Nabiso pendant l'arrestation Ken Piana. Ken Piana, Oaza Star Lelo, Oaza Star à tout le monde. En tout cas, arrestation Nae, et ça là qui vraiment panique. Donc, pour tout la quitté, tout ça qui sature n'a pas message Nabino. Oh, peut le créer buzz, bat pas commencer à l'envoyer émission par-ci par-là, mais bisous, ok, Nabino ka bon en tout cas. Merci de vous connecter sur Fimbuna Fimbu News. Merci à tout le monde qui de Cœur Nabiso Kandi Nazoloba. Le mingi mingi, oh, minga awa. Ezali, on parle de Bibi. Oyo, après avoir Ken était libéré, basali émission, y compris Bibi, a sali émission que émission il y a pardon, il y a un qui paraît-il Ken Piana pardon pour libérer le ma. Moi je vous dis que c'était archi faux déjà. Sans plus tarder, je suis avec Manic de John, Tobetani Masolo et Belé, Solani Masolo, Belé, Manic de John. En tout cas, là je profite de dire bonjour à celui qu'on appelle Formule Asuka Papi le roi Bilanga héros Bilangambo, Papi le roi Formule Asuka. Sans plus tarder, Manic de John, bonjour. Bonjour Laura Chou. Ngana za na nesengo po ba kezaka lokuta po biso to ba kezaka ya solo ngana za nesengo po bato ba comprendre que non azolo ba makamba lokuta pe azolo ba ngona lolendo makasi alati polo na ya orange déjà polo ya orange la kisika biso na bango to yoka na raté biso na bango simba raté ennemi na yo jamais ko sengele pardon ennemi na yo mapasi na ye sengo na yo ba pasi okutu biso yoka ya makasi sengo na bango to sali kutu générique ba critiquer c'est pas dit ça bango kena kene prison mutu lokola bibi keno loba okena senga et puis maman premièrement, Manik Nakato na vandi na moni émission des alaka photo lo bango il faut qu'on se dise. To moni émission exact ozolo bato me kapé ko sala moi ba analyse sur émission ana au Bibi asali que non a benga ki markaouz pour asenga et pardon a confirmer ba internaute nyonso donc ndenge nazolo bana bande ko nga nyonso o balinga musala o tozongela musala et mais sujet na biso le to lobeleza libération en Ken Piana et nga na part na déjà ndenge nazolo bana lobi merci na bato nyonso batindela ki nga vraiment ba message pour la libération en Ken Piana. J'ai dit quand même un mot et le mot là a été respecté. Je vais appeler Markaouz tout au long de cette émission. On sera en direct, on va parler avec lui. Parce que pendant que Navanda qui va te béler, un message va dire ah Bibi Kapinga vraiment faut Ken Piana c'est merci parce que ce qui a eu libération c'est parce que Yoloba qui n'a Markaouz a libéré parce que c'est qui pardon na Markaouz a libéré talara ngala za mona moi si Markaouz a quitté si moté ma ponanga et puis a libéré Ken Piana donc et puis je vais faire une petite remarque na Ken alors vous allez suivre ça tout à l'heure entre-temps voilà donc oyo Laura Chou eza fata du respecto oyo loba ba angolais eza fata du respecto donc ken ana mutute ken a chege ken fazer ken mboa ken alala na hotel moko boye ndenge Markaouz alalaka na tangi kombo na yo Bibi 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 monde na sisi bino to chabi o mana tangi kombo na le po tangi kombo ya ken na mama na ken au moins ce que olali na mobali alali yo bien elengane matio na mutuko tanga tanga bakomba batute o ke tanga tina komba bato yo sola na bango te yo ke ne koloba basenga yo pardon na mwana na yo ya kizengi na mwana na yo ya kizengi ozana ko même pas peut-être te ka kindumba ndo sana kishasa musicien o ngana ebite ba faire ba komba na bino me bazaka batawera te o même ngana bango balingana te nzambe batutu kaluji mon premier bakenda wenge komi boye ta bakaluji bazalaka bakamo bako tolérer ngo te alongwe moi ça sege comme na Markaouz oh mais non kotanga komba kente za fata du respect yo tanga komba na solution na to yokana te maman to yebite biso mo to yokana te bino nyoso bato ke na kolia na restaurant anti gigolo et pas chasite bo yete biso na bango to yokana te mo te ba molobe za lokute sopio ah et sopio bo lukane succès boye Manic de John na royoka to ebi ken za na famille na ye na ba grande sœur ba grand frère ba na poto mais to ka lelo ko matina point que grand maman ya ken ya ko azangi eloko akoloba ya to tia bango na monde avion to tanga suko na bango te basile monde bayoka na susu moko na bango aza na mboka ya malili ya bela katibera mikuwa Moscovitch awa ya na mali ya ba livre ko yebi kotanga te asuka nango wapi Moscovitch omoni moko na bango akeko se retrouver na Moscovitch kuna likolo lukaka ndeni okota Europe ngape na loka ngape ki pavita ngaba tumbanga na moto na ngezo lande kaka
asala bango mpe na lolendo. En tout cas tokolobela sujet ya Ken Piana singanga merci ba mama liboma ça va pas la tête biso na bino toyokanaka na kozala en direct na bino na bango bokoyokana te ta batuti kaluji bazala ba ina orchestre wana bango na bango bayokana te bango na bango bayokana bakeba papa na bango ba chasser bango bana libobi bana malédiction leader na bango leader na bango faire mon na malédiction fini papa na bango akeko quand ça se retrouver ba tata bat mususu. Il faut que du ciel à l'Obanze, c'est le soir qui détermine nos origines si l'on est fils. Na tango papa ya voisin aux États-Unis moi na moi na voisin beti bango fimbo. Na pourquoi moi na ya bato alobi ngai na zongi et pas ya papa na biso po awa na la teza pa na biso te. Bino kanisi ndenga tabolo ba na fait faire olinga jibe koleka wera. Nya so sa ka bino ni kindumba. Kindumba na ba homme marié. Kinduma na ba homme marié ba linga bino pété bana na internet nan mo c'est fait internet à ça mariage té nan na mo peut faire internet à botité bango bino so baka na 25 ans ba lora shuba kwa mikolo na bino ba ya bozonga ba amike bibi pena mama lokwa pena na monye e fasinga ba sengo merci ya nini biye ba foko biso to anango bogambo tindaki mutu na bino ya ko chola ngai na mbatati okende makala au moins on a répondu à maman biso okenda makala papa mbato ebité yaya de 1 d'abord nzamba juste de 2 tous on avocat makasi de 3 toi la bouche autorisée fali poupa de 4 biloko nzoto ezali Manique de John yoza eza kimbangu po longa ngana kenda mabela kimbangu tangu na kota ki déjà na parquet wana tangu na bimaki tangu na yeli sous na parquet wana na baneka otala air na va na restaurant na boduka motema edi badiata na so lia Thompson na munene na makayabu encore basomela nga koba na yashiko mondele nazoli akoba na ngai calme na otaka na olo sanga madame ndeni benga kunat madame benga kunat te basi bakiozo madame benga kuna ba esiba ze bakile ba ye nae iyo lo bana biso bosinga ya nyoso no tenga msimbe bona ka basinga Kotula. Voilà, donc un grand merci à Mouridien de Juif Noir. On avait tellement à Moko. Pour ma caméra, on a le Kuta. Nous sommes en train de faire un bébé. Maman, fière de. Donc voilà, donc allez-y comprendre. Donc avec Manique de John et Zalaka Boé. Manique de John, tout le monde autant comme vous, Nana Bodouga, na Edi Badiata, dans couple exemplaire. Alors Manique de John. Non, il paraît-il que Jazz, total qu'on émission dans les Ketchou, dans Edi Badiata Akima, qu'il fallait Akima sur na poto, émission Mobasala, qui met tout le monde déjà des retours. Yo yebi combien Edi Badiata, combien de potos Edi Badiata qui? Oh bango Moscovitch, ako bimate, akena mai baboye, akena ina aéroport alobi ki na Atlantico babi Atlantico ezaka sale ola lo ba klanta abia Atlantico akena mai alobi ote ngana boy ko na kishasa eza na poussière ngana lingi na kana akoma kono babite passeport neza maboko kota na nite na batote akena Moscovitch kuna leader na bango mais ya tikala na sima en tout cas il faut ba remercier on nini mama biso na mito yokana raté on a dit pour la orange la que non wa ennemi na biso mo lobe côté de biso obi ka lokuta Milo prière na bino ngana kento kufa. Bon mais photo na ngai pas on a tali pouté pas David. Oui, ba maka pas David. Bon maka pas David té. Na tanga mta maka pas David. Amanda chabone nyonso. Oh ba tu nyonso ba sala spiritualité. Ngai na mwana mta sala spiritualité na yebi na nani. Bon mais photo na ngana tali pouté na simbi sac. Et pas David. Aisi wangabi na omonete na omona ka mai pona ni bonga bopesa nga liboma susi na bino ngana Ken Piana to kufa donc biso na internet to sila nzambe pa lobi nzambe ba azopambola biso kaka abomoni sik Ken Piana mikolo sikso
Profiter de cette actualité. Il y a le roi de l'internet, la reine de l'internet, chef de la famille pour les kings de la musique congolaise. Et c'est pas dans mon bout, tu peux pas causer dans le cachot. Le bassou que ça caca, maman mango no soyo tengsi wala. Et ya bolé ya, et le baba angolais. Ya pamba. Bibi, quand tous les commissions talaburo. On se comprend. Mawa. Mbango nyoso yoteng mama ya ken ozotango bi mama ken. Mama ken a mwasi ya valeur mama so mama na yo. Aza mwasi ya valeur tafana na suka kuna na ngaba na suka na ndako ndambu camarade tata na bino atika bo kengelaka. Mama na ken avandaka na ndako ya mobali na ye. Na kitambo pena na ndako ya kitoko na atala écran plat ya munene. Keba wana mama na Angel Muswahili Mama na ken a mwasi ya valeur simba ka ngana defaka $1000 et pas mama na ken. Maman ken a maman na yote o ala ta vuela a oteka fufa masangu te. Maman na yote bavana na ngaba kuna bavana na ndako ndambu. Ya na ya mwasi abela liboma. Maman na bapesa bango ndako bavanda ka ezadi ndako camarade papa na mamu tatsala atasomba ndako wana na ngaba na suka kota mai kuna. Bibi ngana ofime ndako na bino. Bapekising mais pona siso ka munoko na ofime ndako tata na yo. Moi chambre na salon na bofandaka. Camarade à papa na bango. Papa ezali no pa na bango teneti camarade à Jonathan. Donc Jonathan sominda ko pesi camarade na ye. Na papa Jonathan sominda ko pesi camarade na ye. Na bana na ye. Neye a vanda azo sala soki nini azo kanta soki nini azo comprendre. Et le côté ya bongisa na ba parents na yo. Avant ça na valeur source ne faisait bien ninga na vanda na Paris. Ata na zo vanda na bad ata na la libanda les c'est le port na c'est na clôture mon laïs na portail. Na vanda na Paris. Papa na somanda kwa ndambu te biso le port na c'est 3 étages à Thompson donc carton mobimba. Toi le port ndambu te. Toi na tatité. Ya ndambu te ya le port na c'est na valeur à 350 000 balles. Ya j'écoute te ya masolo te. Nga za mona Jean Léonard Itunime. Yo penana munoko nyoso chaka wana mi otana ndeko na ya mwasi ya ndumba ya liboma abazo kene na ye na batu nyonso so azwi sema ya botite bino mwana bovana na ndako ya kamada papa abino oya ko tenge misela mama na ken mbanga ndengo na mama ya Valera simba sac na mbongo na ye mama ya ken ayebi mama ya ken nana kipa mama internet mama ya ken nana ko senga mtu pardon azo comprendre bavana kana suka kuna kwa mama na keno yazo tengsela mnoko abiki mama kena amorega barega bana na mboka o mama na kena kipa mama internet te mama ya Coco mama ya Angel mama ya Batu mama moi c'est cher nengo ya mama kena la takaka super wax oya o bateka $450 tile ona kishasa ata ya kizoba zo bala taka super wax ye mama kena asa mona mama kena ngazoloba Maman Kenowa, maman Angèle. Voilà, donc
Bataliba la biso. Alors, un grand merci à Maurice Diane d'Adif Noir, Papi le roi formule la souka bilangairo, bilangambo, mikolo, ming karayo. Alors, Manik de Djanga, autant y'a mon émission, c'est quand y'a moi, oyo, vous avez vraiment colérique, émission, nous autres, propos, tenaki, batbabi, que non, Manik de John Naken Piana. Ba beba ni pende ya solo mais to monique ni pende na parquet Manik de John mutazaki pamba to liboso bato benga to lora shubenga bola boina ke parquet to landa ki okuna alors ba yo confirmer que non yo na ken za na obèse to lo bakaka non avoir des discussions dans la famille ça est toujours. On peut avoir des discussions, c'est mon frère. Est-ce que tu as un problème grave? Tu as un internet na fini ken. Na ba ka keno na film na check. Même patron na bino, ba propos. Ce qui na lobaki boss atikali boss na bino. Mais un formateur nanga. Ba tu baso ki on a sens à mabeza ka les gens qui veulent toujours prendre les histoires dans des mauvais sens. On se comprendre. Ceux qui n'ont pas de Kenya, ma casse dans les canaux, attaquer Kenya na internet, n'ont pas de singa osati. N'en foutez la ngombongote. Pour qu'on a nos fingers Kenya micro. N'en foutez la ngopesité dans zoka mettre vanda bana chez micro caméra nos fingers Kenya sangue l'autre. Mais Kenya ko finger été na Kenya. Tout ça il a problème, tout ça va problème ma casse. Mais c'est mon frère, on a un problème, on a un problème sur au kangin de konanga et pongala de konanga to bundi na katanda ko yo mutalibando yo bundi se bitumanga na tali on a mis popo yo pongala de konanga makamba famille et ça ya famille. Ngana kento uti musika. So to ça na makambo, to ça na makambo na check na fimbute na check. Mais tangu ngai na ba ikeno na za na fimbute na saki na sitni. C'est qu'on a pas. Alors amata na bato amona bato ba na mayelete tango ngana tenaki na lwaike no na na film na saki na site ni yo so mono longa na site wana mabe kesu ko annoncer ko sa site na nenga na kana site wana est-ce que zalaka est-ce que linga bokabwana ala miable ndenge zalaka na quatre famille mais après kito panzager na ibise to panzager na keno na site mususu yo peut-être pona l'idée na biso za munene mingi so biso soda mi balé to vendre place mo ya bato ba sakana c'est photos na deux sites différents ponga na beti koto ya beti koto yo poto za makasi jusqu'à la biso mi balé place moko ah non ça c'est ko émission wapi na vana na ndate ya on a lobité na saki émission na film alors mais après na bato bandole batini na ba ministère babi que non unité na bino na union na bino na Ken Piana na Manik de John baba soda ba kabwana te ya romona que non Manik de John na songa na zana check news c'est ça que ngana Ken to kabwani Jonathan Kadima ucho yamba biso mi balé et kota na check news est to kabwani to lobeli ni fali to lobeli makam na biso to za place moko. Tant on a l'obéi que non, et là on a question na tuni question mon capital. Tant on a l'obéi que non, na film bouté na l'obéi que on a site ni. On a film mais Manik déjà batu ba yebi cause oyo bino boba cause oyo bino bobeba na te na Ken Piana. Toza ya ko beba na te des alai ka po bakangi Ken. Te toza ya ko beba na te eza makambu privé. Oso comprendre na lobaki na zala nan boye na fanda nan parce que Ken Piana Azabos nangas mais c'est mon frère. Laissez aller les caïna site. Au moins tu laissé aller on a bakange bakenae. Tant aux arabiso mba bakanga. Laissez aller la ligne va laisser aller wana te ba laisser aller ba film ba uta so ba ina ba tricage na bango. On se comprend. Bango ba ya kato sana bango ba émission ba so ba vie bele pe biso de ba star. Po sans biso bango ba otala mate. Ba site na bango ba zaka na bese bilongi na biso na ngana Ken. Sa elongi ngana Ken ba otala mate na otala bango. Taruna mkwanda zo lenga na parquet kabo so na phase so melanga boza akoma sa elanga akoma la nanga partout pona nini poka kazo vidéo sama niki otala mate sans Ken Piana na otala site na yo il faut que tu titre mon manique boy wana bato abie tumba général Tumba on se comprend non ça tananga to ça la tona biso on se comprend ya 6 wapi espérer na bec notre mona Manik de John de retour na film même Manik de John a confirmé maintenant ce qui azana check news mais film bunda ya ka bitumba la film au comprendre show moko yela omonenga na parquet na ba soda na okatela mangala na olega pio so mama yotika mifanga mnotika mifa ya nini na leki Ken Piana lo libanda et ça là que non ndingi ni premièrement yoka ki na eba ki bakangie na eba ki obimana moi te que même temps na sa que mission na runa na sam kaza na oseka na sam kaza na oh yo ke na ke prison zo senga na eba ki obimana na konta ta kamila makalelo sam kaza ya belo ni yo zo na sa ke ngabi obima lelo abimate ya to yebe sika to telemeli ya sule kauka na Toronto edi badiata motema ya nana boduka
balobi Coco Dilasso balobi les deux albums le saison bima donc non Ken Piana les deux écoute là ba côté wana ngana mpse bango que non Ken nazo pesa message moko musicien nyonso quartier la tête sans un problème na fali benga fali solo la na yi na téléphone ou na WhatsApp ou na réseaux sociaux o leki osali vidéo ya mabe pona fali atoza musicien quartier la tête na ofinga o kobanga te ndiki fois niyo ba que non ba musicien quartier la tête ba c'est mec qui na frère soki to ana problème na so ndako photo sola on na téléphone muta ibate soki o meki ko sala eloko oyo e ko humilier kaka succès ya fali na frapper ozala nani na frappe bo kokate bo moni maniki o nyama bino nyonso na loba bino nyonso sans exception oza musicien ya quartier latin oza na problème na dicap oza na musicien quartier latin nyonso na problème eloko soleil ya sali wana na beta ki ka malembe po batu ba etala kaka ye kutu bazwa ina opona elongi ya sam so ya shama kima katende bazwa ka epete po soleil yemba mabe ayebi o yemba te ayebi o yemba te na iso clair soleil oyemba mabe oyebi babi ayebi sa yango so bazwa ko opona elongi ya sam po tozaka na choix te tobeta na martyr ba mise ba kimi Olympia ko feza azaki su na choix te bazwa ko opona elongi ya sam ko chape tenti de ya chamala yo to zaki sosia sam te ba ko zwa o te soleil na nga zwa yo na yembe nini obana bi mokelo wa quartier to sala album nini o sa succès boni bino boni oboyeko kanga mbanga na oloba ya mabe mingi kanga mbanga fanda ka ndo fandi kuna so sengi mutu mbongo abiso zela ifo banu finga senga kende mbongo senga mobutu mbongo da mobutu nda azana ko mutu no saka tout autour no bakola na so asenge eloko ko zesete so azese kasiki mutakozanga ko ipozanga akozanga pete mabe mingi kapo Bentley nde Ferrari na boba tchana mabanga biso Bentley yes Bentley rezo na sina pesi wana za communiquer mais si à quartier là tout un problème na fali benga esola na e la bouche trophée déjà Manique de John ba trophée to dédicace à ba ba kufaki donc ba mort tala ka to ba trophée mais to zaki na mawa to pesi yango to dédicace yango ba mort o ba kufaki na mbanza ngongo en tout cas félicitations à Fali. En tout cas, on est là derrière toi. Biso to pona na biso yo. O ba tunenga ba biango Fali yango ka pona musala malamu. Au moins son okumisa Fali na sepela po ba c'était un bon chanteur. Na vana pemene un bon chanteur. Tant Fali ayemba ke sala nga bien. Taka na mona sous quartier latin et puis ya mambebe. Nga za mambebe na sara Fali lingati. Ora ken yebisa mutu na yoko, oh il y a quel poste qui est prise mikolo kutanga sabe émission na zalaki na ngai pete ngaponga na yaka na fungoli lora chou vanda mutaloba na ngazate osomona en tout cas félicitations ba trouver album ezobima Bentley réseau ya babi sepela na mbongo na otango za envie sepela na mbongo na otango za envie en tout cas babi restaurant babi balobi restaurant de play chez Jancine Tela anti gigolo na Paris wana motema ya mama Anto Jancine la motema mama Anto restaurant babi anti gigolo sepela na mbongo na yo parfumerie Iseka sepela na mbongo na yo ya Gabi Wabelo sepela na mbongo na yo Elisabeth Mayangi sorti nango eza le 2 novembre déjà avant na sisana yo otisa bambote nao stratégie nini bo ozo bongisi la bato ba internaute ba mélomane o balingara bonne musique bientôt déjà sorti à contrôle to c'est beaucoup bo c'est la stratégie nini déjà toloba po bakanga te toloba te binango bozela ngo wapi liboma tozwa liboma mbo mona onka jour liboma ona yete ya biso ya kam kwanto sur liboma ya ka jour to sur liboma donc tozana SP awa tozana na remercier sortir Ken Piana remercier staff nyonso ya Fali sous les cas à Toronto, président Nabiso, non remercier Batutu, non remercier Seya Nabiso Saïdi, Colonel Saïdi, non remercier Makasi. Emmanuel Dodi, attaqué de cœur Nabiso Serre d'Orca. Nazoke mabanga na ngayo komo boaka susu Serre d'Orca na oso za sikoyo prophète Emmanuel Dodi na Serre d'Orca en tout cas bazaki voilà na moi pas Serre d'Orca ça dimina za ina souci délégation ya bavocat ya makasi donc ken ndenge za wana oya zo tenge sambanga na zo remercier ngai ya na on remercier te na on remercier yo remercier ngo baby nga na remercier te nga na pension de kanda
Ba remercier tata ya mwana na botso mwana kizengi. Na papa mnonda avana na ndako ya bato ya ndambo. Bana ezala bien. Na finga bana pa ba finga bana na ngai. On a finga bana bango. Voilà. Voilà, merci beaucoup à tout le monde qui est présente. Nabiso, c'est nous Bilele na Paris. C'est nous Bilele na Paris de la part de SP. C'est nous Bilele. C'est nous Bilele na Paris. Donc to solo là, quand tu as un problème to solo li. Bon moi tenga zena ken problème to solo li. Bon moi nga to finga na internet. Moi to exemple à suivre. Pour la ni bilo bossa on te dit comme que ka fali bo na internet bon ko finga. On fallait on papa na bino. Tango fingi na finga yo. Sopa matili kona fingi ni susu, sopa matili kona fingi ba parents, sopa mana fingi. Na okene na ngobongo. Ozo comprendre. To solo laka. To solo laka. Qu'est-ce que ça permet les king tété? Merci à tout le monde. Un grand merci, merci beaucoup, merci. En tout cas, merci à tout le monde qui de cœur Nabiso, donc Ken Piana qui n'a pas sa passe qui de cœur Nabiso. Merci pour notre message à tout le monde. Merci pour notre tout babenga Nabiso. Un grand merci à Boss Junior Mawete, prophète Emmanuel Dodi, Serre Dorcas, au bâtiment vraiment délégation Baya Kimbama, Ken Piana qui n'a problème. Merci à Chris Van Dijen Zairo derrière la caméra. Maman Kouloutou, il n'avait nommé Kama Kouloutou. Un grand merci à toi, des Djoubek qui présente. Merci d'assistance à tout le monde. Maurice Diane d'Adjouf. Donc, côté de ma vie, c'est Manique de John. Maurice Diane d'Adaki de Maurice Diane d'Adjouf Noir, Adaki de Ken. En tout cas, je suis désolé pour toi. Pardon, merci mon côté. Pour Salino et l'autre côté. Kolingate ozo ba grade ya pété ya formation yo salité. Bino bolingaka ko ba grade ya biloko bo salité. Et ndenga leader na bino bolongo na Moscovitch kuna tibia miku eboma. Voilà, donc un grand merci à tout le monde. En tout cas, restez connectés. Abonnez-vous massivement à la film. Manique de John a tenu propos que non, Ken Piana c'est son frère. Donc, linge, ça c'est l'avant famille. Donc, traiter déjà ici. Après, c'est déjà position. Et puis, un grand merci à former la souka papi le roi Bilanga Hero. Je vous adore. Et puis,